Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lumpinga ba cher internaute nabiso bandeko ya Océan du Congo Banabilaka TV Pape J officiel Libota Mobimba oyo to bengi na grande famille CGD Monde to pesibino bambote bisika bozali wana bomoni susunde kona bino Mamour Lumpinga balobi mona mwasi ya tombola nzamba lola nzamba Israël na grâce au pengolu po ete kolala kola mukeza habitude yo omona kangai ngai pe na mona kayo wana ezalaka sujet na ngai ya kokumisa nzambe oyo azali na bomoi po ete alobi biso nyonso tokumisa ye po ete tozali na bomoi po ete mbwa oyo azali na bomoi na lion oyo asili kokufa vomie mbwa oyo azali na bomoi ke lion oyo asili kokufa yo ozali na bomoi kumisaka nzambe na yo tongo midi pe pourquoi wana ya Mamour tozongi lisusu na makambo na biso ya minene oyo nalobaki tomemi bomoi na bandako na biso yango tango na biso ebelemi lelo tolandi lisusu bongo papa na biso le révérend Léonard Lwemba Teko bisika bongo tokolanda ye lelo na mwa mulai mukie par rapport ya introduction na biso oyo eleka ki bandeko bozwa ki temps ya kolanda biso te bolanda biso boyeba nini to kolobela likambo ya singa pe bokangami oyo ekangi mabota oyo ezokanga pe bomoi na biso moko bana na nzambe to botama ya sika mais jusqu'à présent tozaka kana bokangami yango to kolanda vraiment bozala passion po bokolanda papa malembe alobaka malamu pe bokopambwama tika nzamba lola azala na bino elongo tozala ensemble wana kabu yoko kofungoela biso po tozwa déjà papa na biso le révérend Léonard Lwemba Teko. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Papa, j'espère que vous allez très bien. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Vous aussi, ça va, ça se voit. C'est bien comme ça. Merci beaucoup, papa. Lelo, papa, to kosengano vraiment au Joata 15 à 20 minutes au sungabiso poto bosanité na bandeko balanda kibiso bazwe ba déjà ke toloba ki lelo to kolobela sur bandoto yango nde to kobanda na ba songe o ekolakisa biso lo lengeni muto aza ya kokangama yango wana to zali boso na yo po o accorder biso ce chance wana mais na bandeko pe bazwa ki occasion kolanda ote ba kolando na émission oyo ya mukuna lelo papa présentation na pe bambote na yo ko sala ba omala. Wow, dapesi na mbote na bino nyonso bozolanda biso lisu lelo e bino nyonso bolandaka votre queen mwana na bino bolingaka mingi Mamour et nzambe oyo aza na bomoi asunga biso bansonga c'est le pasteur Léonard Lwemba naza kotambusa la communauté évangélique la gloire de Dieu et oyebani na kombo ya CGD. Donc je crois que présentation kokinde ngwana po toloba makambo eza mutu ya ponatina na biso yanga pe na rectifier nanu mukie ndeko moko ebisinga me papo ngole kaka bando tombala moko biso tuzuni ngato yeba nanu ndeni to yeba ke tuza ko kangama ngana bi bando te kolakisa bino mais effectivement bando to ezana no sima mais on verra comment est-ce que le Seigneur va nous conduire lelo na kosenga bino vraiment bozala à l'écoute bolanda biso vraiment kino na suka lelo Nzambe apambola bino. Seigneur par Jésus-Christ notre Seigneur sauveur tolingete tango Nzambe mulimono akamba biso nyonse koloba manzambe ezala mutuya pona bandeko yo bakolanda biso au nom de Jésus amen. Voilà tozana kati ya malakisi na biso tozoloba ndenge nini ko déceler lien malédiction pe sorcellerie na vina yo to na kati na libota na yo to bandaki yango to tangaki Jean chapitre 11 le verset 44 et pa wapi nkolo na biso Yesu abengaki Lazare abimakati na nkunda pe Bible etelisaki biso ete Lazare abimaki na basinga pe nkolo alobaki bofongola ye pe botika ya kende to monaki pe na Jean lisusu lolenge ni nkolo na biso Yesu na Jean 19 ye moko pe bakundaki ye bakangaki ye basinga mena lisekwa na ye asekwa ki azalaki na singa te tolobaki ete za lolenge mibale. Ephésiens chapitre 2 verset 5 ezotali sabiso ke tobotamaka kati na Kristo tobotamaka mbala ya mibale eza na bato tango baza kobotama na Kristo balandeli bomoi na bango na basali na Nzambe
na mabondeli na kokila pe bato wana tokoki koloba te ke baza na balien mais eza na bato oyo babongolaka pe mitema bozwi ntango ya kolandela bango te bato wana bavandaka na basinga na bango yango Yesu alobaki il faut bofongola bango yo esengeli oyeba solo po ete solo wana nde ekoyeba kofongola yo tolobaki ete bato ebele baza na bango lelo na baeglise baza kosalela nzambe balingi mpe nzambe baza sincère na vie na bango mais baza bato bakangamaki pourquoi bakangami simplement parce que na kobongola na bango mitema bazwaka bato balandela bango te bazwaka bato basunga bango te oyebi lelo na baeglise na biso to perdre likambo oyo ya kiuda simplement pourquoi parce que bato belé tango balobi makambo na bango biso ba passer to bimisi yango libanda et c'est ce qui fait que lelo bato belé bazobongo la mitema bali ko beta lisolo ya vina bango passer et maintenant ça leur bloque et ça la passe pour na tina na bande kwana c'est vrai bato belé baza kolela mais baza koyeba te to sala lolenge nini toloba kiboyi émission na biso ya liboso bato mingi balien wana esimbi bango eza o babengaka baaccord esalamaka bango peut-être bazalaka te peut-être pe bayebaka te mais eza mpe na baaccord oyo ezosalama moto azosala yango sanka ayebaka ye mutu aza koyeba kosala baaccord wana c'est-à-dire contacter le monde de ténèbres avec sa volonté ou sans sa volonté yango ememi bato ebele ti baye na nzela nzambe bameka komema balien wana ntango tozoloba lien eza nini eza eloko nyonso oyo eza koempêche yo okende liboso oyo eza koempêche yo osepela na vie ya se na moi ekoki kozala likambo moko boye ekangi yo oyo ezopekisa yo ozala na esengo ekoki kozala un état une situation ekoki kozala vie moko boye yango te yo lingi yango te esengeli famille ezala nango mais boza koyeba kowumela nango yango wana babengaka lien c'est-à-dire toute chose tout état toute situation qui ne te permettent pas o vivre malamu na sena moi oyo yango wana nde babengaka singa pe tolobaki ete eyaka mingi na makambo tosala kala topesaki exemple eza na bato oyo bakendaka peut-être pas banganga na ndenga mabe te peut-être mpona koluka lobiko na nzoto peut-être mpona koluka kobatela la famille mais contact wana esalami na nganga eza contact o peut-être ekotisi libota mobimba katikati na makambo ya monde ya ténèbres muta koyi kopesa yo topesaki exemple ngana koyi kopesa montre oboyi montre na ngai ozongisi mais yo yebite lo ninga na tiaki na montre yo zongisi ninga montre ezomonana mais oyo esprit na pesaki na montre yo zongisi ninga yango te donc eza na bandako ebele tokotaki tolekaki sans que toyeba bandako wana etiki baseke na bavi na biso pe yango ebandi kolanda biso ti lelo topesaki exemple ebele topesaki exemple ya basecte ebele eza na biso na mokili oyo nalobaki moyena tanga kombo ezate pour ekomi otangi komba mutu basengi yo preuve donc na boyi kotanga bakombo me basecte ezebele o pe bakonzi ebele bazana kati tozana basecte ezopesa bato ba lumière toyebi yango moto aza koyeba kozwa okendaki panganga apesaki eloko alobi eza parfum alobi eloko oyo tiango na ndako c'est une présence maléfique yozwa ki omemi na ndako parce que nzambe soka ni kobikisa yo asa na besoin pese loko totia na ndako na kombo na Yesu yo sengeli obika eza na batu tolekaki peut-être pas ba mama ndona tolekaki pas ba marabu eloko moka pesa ki alobi no ezelo mabete tiango quelque part biloko nyonso wana tozwaki eza biloko mingi ezokotisa biso na contact na monde ya ténèbres eza na batu tokena pa banganga bakata biso manzoloko tolobi teke nzoloko nyonso eza mabe mais bible pe pekisi biso ba tatouage na nzoto nazolobela likambo tatouage te eza na décision musu basala biso na nzoto bazuma ba pousser ba kotisi yo kenai ko lukango pona makasi okenai ko lukango pona basi okenai ko lukango pona mibali mais lelo ememeli yo makambo oyo yozoyeba te makambo ngo ezouta wapi simplement parce que kotaki na contact na monde oyo ezaki ya molili na nzela ya makambo wana yo yebaki kosala eza na bato mingi ya bakoti na monde ngo molili na nzela ka ya kokendaka tango nyonso cimetière kolobaka komemaka biloko ngana lingaka kotala bao bakenda mais tokomonaka pe bango suti kobongisa tombe eza lisumu te kokene kobongisa tomba mama tomba papa eza lisumu te
Mais tant que vous avez sala ba cérémonie kuna, vous rentrez en contact na monde de ténèbres yaya. Cimetière les aresika cérémonie te. So que no bongisa tomba papa bongisa. Mais ko kende ko sala ba cérémonie kuna te parce que ton père est déjà mort, ta mère est déjà morte. Okoya ko kota na mouvement na esprit, pe koya ko mebelo makambo ebele katikati na bomo inayo. Toza na bato ya ba Rose Croix, toza na bato ya ba franc-maçonnerie, biloko nyonso na ya soko leki yango. Et que tu es venu en Christ. Au lobby tenzelo yo lekaki ba sambela pona yo yeba keza possible. Biloko ane landa yo. Il est aussi possible. Na kondima no ndengo ndimeli Yesu, na engagement na yo, na vie na yo ya prière, na vie na yo ya ba jeune, ba singa wane kantana sans que toi-même tu te rendes compte que ba singa se katana. Donc, tout simba likamboyo, il y a la résurrection de Lazare, il y a la résurrection de Jésus. Soko c'est quoi le col à Lazare? Il faut ba fongola yo, ato kima likambwango. Mais soko c'est quoi le col à Yesu? Cela est possible. Cela est possible. On peut naître de nouveau et ne pas être lié d'un lien. Cela est possible. Maintenant, lelo na yebisa biso. Ndenge nini mutako iko yeba. Ke vina ngai o nazanango. Il y a toujours un problème. Il y a un zélo ngana utaki. Yesiko ngana utaki. Comment na koiko yeba lelo? Comment na koiko yeba sikoyo? Qu'il y a quelque chose qui continue d'agir na bomo inangai malgré yeso ngana ndimela. Na koyeba sabiso biloko 9. Eloko ya liboso. Eza na bato bandima Yesu. Meti lelo ba continuera ko banga mulili. Effectivement mulili ezaka malamu te. Mouli les amabé. Mais avoir toujours la peur de l'obscurité. Malgré le Christ, oyo son dimina vinayo. Malgré la parole de Dieu que tu as déjà reçue. Malgré tant oyo salina nzela nzambe. Ato salika ka mukolo moko na Kristo. Yo za mutoko iko banga mulilité. Lorsque tu trouves que dans ta vie, mulili okoka ko supporter angote, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Na lobité ke batu nyonso babanga ka mulili ba na problème. Mais ce qui obanga kamulili, meka kota lanzelo utaki, meka kota letamboleli na yo. Pourquoi tu as peur de l'obscurité? Parce que en toi il y a la lumière. Le kolondimi Yesu, yo komi moto na pole. Po na nini obanga ka toujours molili. Il y a des gens qui à la pasteur, mais mwinde kufate nandako. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? La peur de l'obscurité, dans la plupart des cas, est à la signe. Ou ezota disa que na vie ya mutu il y a quelque chose oyo ya monde à ténèbres eza koyeba ko menacer bomo inaye tokene mbangu ya mibale tango za kolota ka tango nyoso na ba ndoto na yo tu rêves toujours de la mort, tu rêves toujours de la mort. Oh tolobaka esprit des morts. Dieu n'a pas besoin pour yebiso pona liwana yo ala kisakongo butu mobimba yo kokufa yo kokufa. Dieu n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu n'a jamais été de troubler l'homme. Bolingo nzamba zalaka ngwe pa na yo akoki jamais ko troubler vie na yo. Et quand tu fais toujours des rêves, il y a liwa. Cet esprit de mort là au lotaka tango nyonso. Ça prouve que cela ne vient pas de Dieu. C'est pas d'abord un message que Dieu te donne. Mais c'est juste un signe qu'il y a quelque chose de monde de ténèbres où ils ont agir na vie na yo présente. Et loko na lingyo simbango. Na lobite ko lota liwate. C'est possible lota liwa. Mais yo ko zala na bandoto kaka ya liwate. Wane za susu normal te. Ozo kanga mama queen. Et loko misato. Il y a des gens qui disent que non la kokaranga te, c'est-à-dire la timidité. Mingi to mona ke non ngana nga timide e andenge na ngai eza caractère na ngai eza nde basala ngai naza mutu na lingala nga makambo te na nga timide do na vanda na nga kaka boye na lingi na nga te batu baluka nga ba problème. Non bien aimé, kozala timide eza mabete, mais timidité et comme makamabeta ngomoko. Pourquoi? Parce que la nzela ya timidité mutu oyo aza timide eza mutu aza craintif. C'est-à-dire mutu abanga kabanga. Biso to kansara timidité ça le fait à kozala kimiate.
Muto aza timide, eza muto abangaka bangaka. Tu ne peux pas avoir la vie avec la crainte à tout moment. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait c'est Jésus. Yesu soko aza na bomo inayo. Ko banga banga wana ya fwe longwa. Et bato bazo remarquer que malgré Yesu aza na vie na bango. Bandima Yesu na vie na bango. Mais ko banga longwa ka bango te. Et longwa ka te na vie na bango. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Christ qui t'a sauvé. Donc comprends simplement que influence wana ou ezo memako banga banga timidité ozakanango yaya eza nzambete. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est-à-dire zana meloko moko ya monde à ténèbres ou ezo continuer ko menacer vie na yo tilelo. Et na loba ki yango bien. Puisque vous êtes en Christ, Orokeneno lola, pondima Yesu na vie na yo. Na loba gete le lien n'ont rien à voir avec notre salut. Le salut nous avons reçu en Jésus, Torokena biso lola. Mais lien a à voir avec notre vie terrestre. Vie à mokili oyo, ezane na mokili oyo babalaka, ezane na mokili oyo babotaka, ezane na mokili oyo bazwaka mbongo, ezane na mokili oyo bakomisaka famille munene, ezane na mokili oyo bavoyageaka, ezane na mokili oyo basalaka makambo ya mokili. Mais moto azana ba lien, makambo ebele oyo sengele sala mele ya malamu na mokili oyo akoyi ko rate yango, bien ka rokenene lola. Yonde loba. Olingo zanga biloko Pose déjà yeso okene lola to lingi bo moino na sawe za la mala. Donc la timidité ezelo sengeli na biso vraiment to yeba ko éviter. Ce que zo sala melo na vie, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi dans nzambe fois en assurance. Or la timidité, c'est l'absence de l'assurance dans sa vie. Donc ce que moni loko wana yaya keba comprend que il y a une puissance o ezana libanda ezako luka ko menacer vinayo. Toza na pauvreté. Vous savez, les gens disent que non, nzambe mutalinga ba pauvre bazala te. Nzamba sala pauvre na riche en tant que bato. Masala te basusu bazala ba riche, basusu bazala ba pauvre. Bible lobi bongote. Bible lobi na riche, na pauvre. Mutasala bango nzambe. Po baza bato. Donc la pauvreté, o yezo kote la batuti na moi les pinières. Toute une famille pauvre, Kobandabakoko pauvre, Tibozokola na pauvreté, c'est pas la volonté de Dieu. Là où il y a la pauvreté, comprenez simplement, bien aimé dans le Seigneur, il y a une puissance de ténèbres qui agit. Tolobi te que famille nyon se fait à la nambongo, mais tolobi que famille nyon se fait à la pauvreté. Où on a pensé à Nzambete. Dans la ligne bandeko bozo landangai. La pauvreté, c'est aussi un signe. Au état d'Isakabiso, qu'il y a une puissance des ténèbres, il y a un lien qui est en train d'agir dans la famille. Toko kite bisonyon soto zalarabato akozanga, ezalakate. 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 Il y a des familles, il y a comme on a battu, courageux famille mobimba. Mais personne n'arrive à soulever sa tête. J'ai connu un frère avant de continuer. Natia qui une église dans Bisso na Mombele, je crois que Mombele bazola nanga bayebi. Et pendant que je voulais prier pour le frère, l'Esprit de Dieu m'a dit que ce frère, c'est un courageux. Mais il y a quelque chose qui l'empêche à courir. Si frère, moi, mon ensemble, osa courageux. Mais tu n'arrives pas à trouver l'argent. Frère, on a bandi kolela. Abi papa, je me réveille tous les jours à 3h30. À Kinshasa, s'il vous plaît. Et ça, Kayo a pototé. À Kinshasa, le frère se réveille toujours à 3h30. Ake koluka 3h30 s'il vous plaît. Koluka zate kwa me makapusu popusu peza musala. Akobia ye na grand marché azo sala babiloko na ye ko teka banini malobi papa nazo kokaka keloko mokote. Or le problème c'était quoi? Il y avait un lien qui agissait dans la famille. Tout le monde en autant to bandotanga ba kombo ba lien que personne ne pouvait sortir sa tête. Donc malgré tout ce courage, malgré ma casse à Zalaki Nango, malgré volonté à Zalaki Nango, il y avait une puissance qui retenait tout le frère à Kokaro Kende Libosote. Yangwana Tuzolo Balikamba, pauvreté, Yaya, Tobete la Rango ma côté. Et je déclare dans ta famille, pauvreté éthique à famille non a comboné Somasia.
On ne dit pas que biso nyonso comme riche, mais nous devons avoir aussi des riches dans nos familles. La richesse, c'est la volonté de Dieu. La richesse, l'abondance, la prospérité, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Puisque tu as cru en Jésus, il est possible de changer statut. Il y a pauvreté, il y a famille. Batang à ta richesse, quand tu as famille, cela est possible. Je m'adresse à toi qui me suis maintenant là. Yozo mona que pauvreté na bino est normal. Bato bazote yo balobi non, biso nyonso tokozalaka ba richité. Na lobi te que biso nyonso tozala ba riche. Mais yo, il faut changer ma camp. Tu ne peux pas continuer dans cette pauvreté. Il y a des pauvretés qui viennent simplement parce que Dieu veut enseigner une famille. Mais il y a des pauvretés, il y a parce que accord mo que salamana monde ténèbres, peso kanga batu lelo. Mais ngana so loba, sokozo yo kangai. Que cette parole te libère au nom puissant de Jésus de Nazareth. Liloba o elongola yo na statue bato bazalié. Elongola famille na yo na statue ba famille bazalié. Bo bika liberté na bino pe bo prospérer kat na famille na bino. Et loko musoueta li sakabiso que dans notre vie il y a toujours quelque chose. Il y a un monde à ténèbres. Et pas itoleka. Tu es pas ibako na biso baleka. O ezako ibako landa biso. Ezobalobaka. Le mot terrible dans le foyer. C'est-à-dire, makambu ya ndenge na ndenge ya pasi kaka. Jamais bozwaka makambu malam. Bino ezalaka makambu pasi. Makambu pasi. O yabela mukongo. O yabela mutu. O yabela lisu. O yabela lokolo. Donc c'est-à-dire, une famille oyo soki bozoluka makambo pase komelaka bato ezaka famille na bango oyo akendaki musala ote akufina 21 wanani oye kutazweka musala lelo balongoli lelo wanani oye kutu azwaki neka libana ne mubali moka bien kutabali ete mubali yango akei ye kunani oye pena moyen te banda bazwa maladi na mala c'est-à-dire une famille ou bien un foyer oyo makambo nyonso ya pasi ekomaka kaka non yaya il y a un temps pour souffrir il y a un temps aussi pour se réjouir. Tobenga mite pasi nyonso mokile ezalaka kaka biso ezalaka kaka biso te même nzambe ayebi ke loko ne loko ezalaka na tanango mais soki loko moko ezwi biso tan nyonso ezali so ya bonzambe te surtout soki ezeloka pasi biloko tolingaka ewumela ntango nyonso eza biloko ya malamu biloko ya kitoko oyo nzambe apiaka bana ne il faut ewumela mais bapasi ekoki kowumela biso libela te. Pas sinon sauf ezala na suka nango. Mais quand vous remarquez le mot terrible, c'est-à-dire makambo pasi yango kake komaka yango kaka c'est-à-dire lelo bozu nouvelle boy le temps bozo si ça passe une nouvelle wana mususu ya passe ye le temps bozo luka bosilisa mususu ya passe ye c'est-à-dire bino bo vivaka kaka pona makambo passe bo vivaka kaka c'est-à-dire chez vous la bonne nouvelle n'arrive jamais, il n'y a que de mauvaises nouvelles, il n'y a que de mauvais mots, de mots qui vous arrivent. Moi je vous dis au nom de Jésus, comprenez qu'il y a une puissance qui agit dans la famille, qui agit dans votre vie. Et si vous allez écouter ce message jusqu'à la fin, je sais que le nom de Jésus est puissant pour nous. Je sais que la parole de Dieu est capable de. Voilà pourquoi je déclare la vie à Yomutozolandangai. Là où il y a déjà de mauvais rongés famille, je prends l'engagement par ma foi d'arrêter yango na kombo na Yesu Christo. Bozwa quand même kimia. Nzambe na pole, apesa pole na famille. Enfin que tout ce mot qui vous ronge, ezwa sika ya kopema, petit que la bino nzela, bozwa quand même moi sengo, po bobenga mine sengo, na nzela na Yesu Kristo. Ezana eloko mususu kwini na ina loba. Oye la biso ke toyebi na yebite so na komi na 40e. 6e papa. Voilà. Soko lingo yeba ke na vie na yo zana ba problème. Tala kati na yo. Rankini na haine. Soko benga kango eza biloko na nga. Ngana zaka rancunier, ngana zaka mutakanda. Ne crois pas que yo zolo makambo malamu. Ce n'est qu'un signe. O ezotalisa ke na vie na yo, il y a des choses. O ya mokeli, o ya monde à ténèbres et landa yo même le lo comme na Christ. Parce qu'il y a des gens qui aiment s'inventer yaya. Ngana rancunier. Si ko yazo kan sa rancunier za qualité. Ngaso na kangeli okande sili. Wana penati Yesu akozo. Siko yazo mona yaza danze. Nzoka zo batekelo kezo lobise bongo, il est lié. Là où il y a la rancune, là où il y a la haine, yaya. D'ailleurs Lévitique ezolo bango na Lévitique 19 borotanga on landa ko le verset 18. Yazo mona yaza gang. Non. Lorsqu'on a crié en Jésus, il est impossible de demeurer rancunier. C'est là impossible. Je dis bien impossible.
Il y a quelqu'un qui m'a dit non, 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 Ranki n'a pas caractère, nangai, kola ko changer en côté. Voilà pourquoi je vous dis, les Camboualiens est ali lolate, les Camboualiens est ali se oyo. Tu le dis, tu as raison, parce que tu es lié. Combien de bananzambe te tolobakango? Et si tu es un enfant de Dieu, zoyo kangai, si tu es conscient que tu es rancunier, comprends simplement que rancune wana, et ça produit, il y a un monde de ténèbres dans la vie. Cela prouve qu'il y a un lien en toi. Il faut le kata yango parce que vous êtes libre. Et je sais qu'en Jésus, il est possible que tu vives libre dans ton âme. Cela est possible. Car si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous avez pris la liberté de votre esprit. Prenez maintenant la liberté de votre vie. Prenez la liberté de votre âme. Afin que Mouini, la rancune, la haine ne viennent pas de Dieu. Et quand un enfant de Dieu, malgré la vie de Dieu en lui, il continue à être rancunier et il continue à avoir de la haine. Non, bien-aimé, cela prouve qu'il y a une influence extérieure qui est en train d'agir. Nabo moinayo, moana, nanzambe. Et là, comme sous cet alisakabiso, que nous sommes menacés, que nous sommes poursuivis. Nabanzelo biso toleka, bien que de l'autre côté, katina Christo, et ça, c'est ce qu'on appelle les échecs continus dans la vie. Ou les échecs continuels dans la vie. Les échecs. Moi, j'ai toujours dit ceci. Échec pour na yo mwana na nzambe. Eza soko koyi oboyi kotelema po bandela. C'est là où on dit l'échec. Mais quand un enfant de Dieu tombe, il se relève et il dit je vais foncer. Ce n'est plus un échec. Mais il y a des gens dans la vie na bango yaya. Nous se simbakate. Ndenge mamora lobaki na biso na introduction en première émission. Avant de Kisasa moyen te, ake Angola moyen te, ake Brazza moyen te, asilisi Afrique moyen te, tamuso Afrique linga tena kendate Europe. Atamuli Europe, abandi Autriche, yewana kiti Pologne, ti Londres et lokote. Alobi na moni nga fokaka Amérique. Na Amérique pe simbite, na yogi mikolo azoluka kitande Asie. Peut-être pour na yazo mona ke na zinde ko ikosimba. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il est possible d'échouer même 1000 fois. Cela est possible. Et de rebondir. Et Sengwezani, Moutou a échoué 1000 fois. Et Linkoloba a essayé 1000 fois. Et je sais que cette personne est là, Azamalam. Mais oyo bazana beshek tangu nyonso pe lembi ko sala lembi ko luka lembi ko foncer, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les échecs continuent dans la vie. Oyo ezo pesa yo tikaka obande loko esimbito tiki o changer obande loko esimbito tiki o changer ngana zo sepela na moto yo abande esimbita ko bandelango bandelango ye wana naza muta kokende liboso. Parce que yebisaka biso muta salela biso mwinda, il lui a fallu 1000 fois asali simbita tile lo mwinde pela. Mais muta azala o meke loko oza sur ne loko na yoko sim et simbito tiki o changer loko et simbito tiki o changer loko et simbito tiki o changer et biloko nyonso zo changer. Tu vas d'un échec en échec. Ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça prouve que na bomo inayo il y a quelque chose. Et si tu fais partie de ce genre là yaya, numéro Ezaro comme Manassé, Benga Bisso, on va prier pour vous. Nous savons que Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il y a qu'au délier, au bazalier. Et nous ne le faisons pas par notre force. L'Esprit de Dieu là, la puissance de Dieu là, et c'est Jésus qui le fait. C'est pas un homme. Sokozana makambo tozoloba, benga na numéro ezana sewana, tu auras la réponse. On va essayer un peu de prier pour toi. Et nous savons que le Seigneur de gloire agobi misayo na situation wana, même si c'est la famille nyonso famille meka ke simba kate yaya nzambe asimbi sakamakambo nzambo azana bomoy. Je vous demande simplement d'appeler. On va prier pour vous et vous allez vivre le miracle de Dieu. Donc les échecs dans la vie na nyonso mona kata classe akena commerce simbite akati commerce habitam sous libale kovandisanga na kimia ake libale simbite, c'est-à-dire nyonso aza koyeba kosala eloko eza koyeba kosimba te. Pas de mariage ezo simba te, commerce ezo simba te, étude ezo simba te, mobembo pe ezo simba te, mikili pe ezo simba te, c'est-à-dire nyonso ezo simba te. Cela n'est pas normal, parce qu'il y a des païens qui ne connaissent même pas Jésus. Makambo simbaka bazali, c'est pour te dire mokilio to vandi nzamba tikela mutunyo so liberté asala o eza malam soko sali pe malam oza pe na possibilité na yo o vivre no pe malam ato yebi nzambe te. Mais biso bato yebi nzambe soki makambo ezokoma, c'est qu'il y a une influence.
oyo uta quelque part oyo ya kobundisa biso lelo malgré tovandi kati na Kristo yango wana tozoloba tina na balien eza na eloko mosusu nayebi te so na komi na combien je vous avais parlé de 9 7 8e maintenant o babengaka l'instabilité spirituelle nayebi te reja zosalanga sine na etikali na combien de minutes kuna oh voilà reja salinga sine zotikali na 5 minutes tolobi l'instabilité spirituelle yaya eza na batu spirituellement bazalaka jamais stable yazo kanisa ke stabilité zalaka na nzela ko changer l'église yazo kanisa stabilité yaka na nzela ko changer ba pasteur non on prend la stabilité par la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui nous donne la stabilité spirituelle eza likamba ko changer ka l'église te yaya compter na vie na yo l'église bonyo leki et la ki sang l'église yo leka ki yo moneza ki malamu kuno longwa ki olobaki passer à lukarabana kuno longwa ki olobaki ke basenga mbongo mingi kuno kena tanga église wana longwa pona nini mokolo kofela ki tata basala ki cotisation te kuno longwa ki ono atoza na fête bayaka te c'est-à-dire soki ozoluka stabilité spirituelle na nzela l'église ozobeta côté yaya ozobeta même na poto te donc ozotirer penda kufrano ozobima penda musika la stabilité c'est la parole de Dieu qui la donne. Si vous avez la parole de Dieu, si vous avez la connaissance de Dieu, au vandi na yo, au sukondimano tiena makomi na nzambe, yaya, eza passer te, abimisa moto abimisa te, apesa ba prophétie apesa te, quand j'ai la parole de Dieu, et que na semango na mutema na ngai, kondimana nga na tieli kola liloba na nzambe, na zana mutako iko binisa nga te. Mais tango yo monaka na vi na yo, babenga okay, alanda kuno landi, o akoleka place bo yo anokei o prophète boye yo anokei koloba nanga te kolingaka liloba na nzambe menga na oyebiso nano kuta ina liloba nzambe te nano pozu liloba na nzambe te. Le problème c'est quoi? Eza na influence moko ya monde ténèbres yango ezo salozala neta wana l'instabilité spirituelle. C'est très dangereux yaya. Et beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas stables. Et personne ne va te le donner. La stabilité spirituelle, c'est la parole de Dieu qui la donne. Et ce qu'on dit, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche sur le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois seulement cette parole, tu es sauvé. Vanda na liloba na nzambe. Le problème est koya. Mais comprends simplement, rien ne peut dépasser la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Makambu na yo ezana se ya liloba na nzambe ko tambola te molimo wana ezo memaka yaya ezo lukande boma yo ko banda lelo zwa décision ya kovanda esiko balakisaka yo Yesu vanda wana lilobo bateyaka yo simba yango yaya simba liloba wana kotala mutu te simba nde liloba na nzambe parce que mutu moka ko ekozala modèle noté ton modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe asunga biso soki etikala ata 2 minutes nalobela biso ya suka wana oyo eza 9e par rapport à babiloko na biso awa na kotia mingi quand même na basi pe mibali mais zaka mingi bana basi les avortements o babengaka avortements fréquents zeme bimaka kaka ozwa zeme bimi ozwa kazeme bimi ozwa kazeme bimi. C'est vrai na médecine bakoki kopesa ota mosusu diagnostic balobi te parce que tam so fibrome eza na yo il faut balongola ba fibrome balongola ba myome basala yo opération wana balongola ba myome balongola ba fibrome mais on continue kobima. C'est vrai il y a des choses médecine a cause pas réponse na pesi mais si c'est spirituel yaya quel que soit les diagnostics ya ba médecin si c'est spirituel et Seigneur ici la péka spirituellement. Donc il y a des avortements fréquents qui se font aujourd'hui. Moi na bato ayebi mibali ta avant bala asala pe kindumba te avant bala makoti nanda kwa libala azomona ka baze mezolongo. Mais problème ça place où il y a wuti tanga mususu famille ya bimeli banzelo peut-être ya lekelaki ya yebi ka batela ki nzoto na ye. Nazana témoignage ya fille moko o nazobeta c'est en Côte d'Ivoire ndeko wana baboti na etanga zalaki mwana bamonaki mwana bango azaki toko. C'était une très jolie jeune fille bamemaki ye epai ya nganga de façon que abatela mwana wana et la femme akomai déjà maman on avait fait des incisions na organe na ye ya basi. Or le problème c'était quoi? C'était potanga kokola mibali balinga ye po na bomengo ya baboti na ye
Et on n'a pas compris comment papa na maman bogoy koyoka na pobosa na mwana na bino ndengwana. Il s'est fait que la jeune fille à Koli, elle était vraiment aimée par les hommes. Mibali bazaye ko landaye, mibali bazaye ko sepelanaye. Et à comment il a succès, c'est-à-dire na vie na ye, à comment il a pouvoir moko makasi ya séduction. Pouvoir moko ya makasi. Il suffit au monaye, il faut lingaye. Il suffit ya pembeni na yo, il faut lingaye. Mais il y a zawi quand ça qui toko na yende yango sala kende mwana. Oh, izala kinde eloko batiaki ye, eloko basala ki déjà na nzoto, yango memaki ye ayeba kokoma na etawana. Et qu'est-ce qui s'est fait tant wabali azaye ko botate mazaye ko zone basemi mezobi bima kaka bakende poto te basala boye te parce que balaki mutazaki na mbongo mais tiazaki na ndako libala ba camarade ya mubali bangonyo ye kaka donc bazo linga ye na niveau moko même mubali akoma kike non moi so na moni na banda ko kangele na ndako mais moya sana ngweza te po ye pa lingika moi sinaye. Mais c'est par la prière qu'on a compris que les cambo ezoleka na vie na ye bazemi aza koyeba kosopa eza teke nano po ye balingaki na mibali mais eza po baboti na ye pa ye bakendaki na ye ndako bango bakotisaki ye eloko basalaki na nzoto na ye yango nde eza komema makambo mwana mwasi oyo azomona. C'est vrai asunga baboti asomba mapango apesa bango mituka mais les parents savaient. Mais il a fallu nanzela lo sambo nzambala kisa eloko nini ezali kosala na vie mwana wana. Donc il y a des avortements fréquents yaya ou ils ont normalité. Et si tu es dans ces cas, peut-être aux yeux battés pourquoi vous salara avortement. Peut-être m'a dit médecin si ba yebisa. Ba pesio pe ba ki si peut salamate mais on continue ko salama. Je te dis, tu as besoin d'une prière. Tu n'as pas besoin d'un homme si ce n'est que Jésus lui-même. Talela Yesu. Le numéro est là. Benga biso. Nous allons prier pour toi. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Atindi makamboyo. Poeta mona kiyo. Et c'est toi que Jésus veut délivrer. Nzamba pambola biso. Asale la biso bolam. Na mabota na bino. Ame makimi ape sengo. Pe ape sa biso mokolo. Tomona na lisusu poto solola. Kolo apambola bino. Papa lobi na biso kolo apambola biso nga na zwi par na nga na lobi amen 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 ndenge na yebisa ki bino bandeko to bongisa ba agenda na biso parce que je connais bien na yebisa bino ne bandeli aza papa et azana souci na yo azana souci na ngai to mona loboko na nzambe kaka ndenga lobi numéro eza affiché wana na ba poste téléviseur na biso to lekana ko benga poto zwa lisungi bandeko nyonso oyo bokoki ko tia ba commentaire na bino bozana mituna botuna atana nzela ya commentaire koma question na yo okotuna papa tant to okuta na papa na prochain numéro papa koyeba ko répondre nano na ba question na bino ba ope bokoki ko benga biso bo benga biso boko solola na papa kozala wana e akoyeba kusunga yo akopambola po ete na nzela nzambe na eli pamboli ezali pe délivrance ezali. À quoi bon de servir l'Éternel, de rester toujours les mêmes dans ces mondes? Parce que la Bible nous dit l'or et l'argent lui appartient. Bongo siko tina ninyango tokotikala kaka babola esengito longwana basinga oyo ekangi biso. Vraiment on ezalaki oyo mamura elaki biso mokona lelo oyo papa na biso esenga kitoka bola na papa na biso bile itoko kabola mokona lelo po ba balanda ka mamour na to solo lango na masolo ba ko tuna na mamour ndenge nini masolo mikolo ezoya te to sepeli to pesa nano bomo ina minute o kaka ndenge balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même na bandi yango. Quand je parle bien ma maison, c'est là où moi je prie, c'est mon père. Le révérend Léonard Luemba, to bandina nuana et puis to ebandengeni to kotambola ndenge molimo santo akokamba biso, to tu na pe ba prophète nini bako sana biso bana nzambe. Wana to kutai na biso na mbalasima elongo bongo na le révérend Léonard Luemba teko bandeko nyonso ya grande famille CGD to s'abonner massivement, to partager ndeko yo zwami olingi o rejoindre biso na CGD ozana Kinshasa. Appelez seulement Yamamuro Okoya Bongo na Eyala numéro 40 Wanato Zawana grande famille CGD centre de l'excellence Ezali Okoya
okokoma mafuta po eza likambo na mafuta eye ndenge nalobaki botuna nini eye likambo na balien bokangolami ya basinga toza lisusu na temps ya koperdre te eza kaka lisusu likambo ya CGDT ekomi likambo ya monde entier benga tokutana nzambe alola apambola biso.